Mon arabatou va garer voiture. Ce qu'on biso garer avion, donc jet privé. Ils ont garé dans l'aéroport, ba pilote bango ba mailler les mots ba pilote. Donc deux fois tu. Tu as na bango tellement ce que l'autre ozonga. Ya na lembi ba avion ba te belé pardon. Jet. Même seulement kufa dans 10 ans. Jet est comme Barcelone 20 ans. Comme on kufa dans 30 ans. Le goût de ça. Au secours. Ouais, toi, un hôtel, na biso na Guinée Conakry. Donc, on a besoin de pilote, oh, bazo ma jet. Si bango do to gara qui penande au monde ba garer voiture. Yo so gara avion, yo so gara jet. Amadou Chabi. Donc voilà quoi. Donc awa na hôtel to fande quoi. Hôtel yo donc laisse tomber. Le goût de ça quoi. Donc voilà quoi. De bonne vie à lengi moko. Ya ko kufana no gite fo mon apene sengwa mukili. Ouais, retour à Kinshasa quoi. J'étais à j'étais parqué dans l'aéroport pour la Guinée. J'étais zong sabiso kisasa. Voilà. Bye Guinée Conakry. Donc voilà quoi. Tu es qui Naruti Kabos. Amadou Djabi.
nakotika ye na Guinée Conakry nazongi mpe na Kisasa nde topakaka bataxi nde topakaka bavoiture donc yango moni sikoyo na minute oyo topakaki avion tozongi nango idila mobos Amadou Djabi toujours jet privé première fois namona na vie baparke jet non Amadou Djabi très fort sans adversaire au secours si lelo na mona te moto aparaka avion paraka meti bosongi nango Amadou Djabi très fort dans la toilette à jet oso oyebi te okokasa neti kiti me botala siko makambelingi esala jet oyo eza te tie mais non soko tie boye okaisi kiti soko tomboli boye malamu ekomi toilette non likamwisa ngai bato bomataka avion normal okoti mpe na toilette nango est ce que ezaka boye non nakokaka baavion bato ebele te